maimona ye yo yo Ali maimona ye mama Ali maimona ye am social Ali maimona ye mwana nzambe Ali maimona ye adola rebelle Ali maimona ye on signale la présence de Ali maimona Ali maimona miel de son homme social Ali maimona Chers internautes, chers fidèles téléspectateurs, jour pour jour, nous voici aujourd'hui, jeudi 21 juin 2018. Nous sommes en direct du 17e rue, na cité de Triomphe, na combat spirituel na église ya Mama Olangi. Lelo oyo ezalaki levé du corps après temps moulayi oyo ya matanga toton ya moulayi oyo ya sango oyo eningisaki matoi na biso oyo eningisaki mitema na biso oyo elelisaki libota na Nzambe vraiment na ko perdre mosali na Nzambe monene na kombo ya Elisabeth Olangi Oshwe oyo atikaki biso et lelo ndeza mokolo oyo nzoto na ye eyaki na 17e rue. Voilà pourquoi équipe mobimba ya Alma Congo TV tosali descente na biso awa na 17e rue bisika oyo bazolela nzoto ya mama na biso Olangi vraiment libota na Nzambe eza awa bino moko bozomona lolenge na sima na ngai décor ezali lolenge bato bazokota bazako bima vraiment mitema ya bato eza ya kozoka na minutes oyo moya ya ko intervenir mutu eza te moya ko tuna mutu mutuna eza te parce que tout le monde baza sous émotion, tout le monde baza sous ya choc. Donc si peut-être occasion ekopesama tokoki kosala bato ba interview na pourquoi to lobby parce que matanga na biso ezali pour 3 jours corps ebimi lelo jeudi ekozala lobby vendredi na awa na kati ya église et puis bakokunda yango samedi nde kozala dernier obstacle na ye po bakende kotika ye na malita. Mais je vous rassure que bokozanga jamais kolanda comment milulu na biso et kobanda kolanda ko salema à travers site nabino à travers espace nabino info à la source et quand même toujours dans votre aimable servante Manela ici vraiment là je continue toujours à présenter nos sincères condoléances na libota ya CFMC mobimba oyo ba uta ko perdre papa Olangi pe ba perdre le sous maman Olangi vraiment ça fait très mal ko bungi ça va être cher et directement on dit aussi na famille na biologique na bana na eliwa ezanzela ya biso nyonso Nzambe moto apesaka pe Nzambe moto azui vraiment oyo nyonso mokile ko koloba to oyo nyonso bato bakoka ko interpréter na oyo etali liwa ya baboti na bino to kosenga bino loko moko kaka ke bokanga matoi bokanga mitema parce que mokili esalama kaka pona koloba surtout biso ba congolais biso communauté congolaise nous sommes toujours là pour interpréter les choses de la manière na biso ata ozana ba preuve oyo eza tangible demain okoluka kaka base na likambo moko be place base ezalité vraiment tous autres déplorer ba comportement wana tous autres déplorer ba manière wana vraiment tout ça la musala ndenge sengeli to loba likambo oyo esengi. Voilà pourquoi équipe ya Alma to ko loba likambo mon côté or ya oyo ezali lelo vraiment na minute oyo moya ko tuna mutu likambo ezate parce que mutu nyonso azana pasi mutu akoki kozala na facilité ya koloba azate to kotika bino kaka bolanda banser bolanda comment bato bazokumisa Nzambe comment bandeko bazokota comment bato bazobima puis peut-être ba interview to kosalango prochainement ou Nabutu. Vraiment pour l'instant je vous laisse bolanda ba image comment bandeko na biso comment libota ya CFMC bazolela mama na bango Olangi.
Nous tous, partout dans tous les sièges, nous sommes jetés par terre. Nous avons pleuré. Il n'y avait personne pour nous contenir. Tous les sièges. À ce moment-là, personnellement, j'étais à Luanda. Comme une mission. Personne ne pouvait contenir qui que ce soit. Pour contenir ce peuple partout à travers le monde. Et quand on a entendu la voix de cette femme, notre chère maman, comme elle dit papa et toi, il n'a pas d'autre nom que maman. Et nous sommes ressaisis à pleurer papa dans la louange et l'adoration. Et des séances et des célébrations. Célébration à Jésus-Christ. Où les pactes de la vie de papa ont commencé. Et nous l'avons. Que papa et maman nous ont donné. C'est pour nous dire. Les disciples sont venus. Encore une armée. Et pour ne pas laisser la JCC aussi est venue. Encore nous avons pleuré notre papa. Sur les images de nos parents, vie et la mort mais un gain. Christ est ma vie et la mort mais un gain. Amen. Amen. Donc la définition de la mort pour nous. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et pas naïe, côté sarifiri na vraiment na eloko na yebi et pas maman na saki maman moko ya amour wana et pour na mitema na biso. Na saki na problème, maman saraki mutu ya problème na mutu. Maman saraki mutu ya ba polémique, saraki mutu na yebite mais na tikala koyoka te que maman lobi mabenanga et le colonne na ngai. Parce que vous allez me commencer là. De qui quand c'est quoi que la système ici aussi sur le sala papa na maman a sala po bana na yebi ke loke zalaki kati ya papa na maman eza pe kati na bino. Merci pasteur. En français. Français na yebite anglais. Mais c'est en même temps aussi un grand sentiment de responsabilité. La Bible dit vaut mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. Parce que c'est là où on voit la fragilité de la vie. Tout le monde a un début, tout le monde aura une fin. Mais comment ont-ils fini? Ils ont bien fini. Il n'y a pas un ministère en Afrique qui s'est autant implanté dans le monde. Le nombre d'âmes qu'ils ont gagnées, de disciples qu'ils ont formés,
des couples qu'ils ont réconciliés, beaucoup de choses qu'ils ont fait. Dommage que nous les Congolais, on ne reconnaît pas toujours la grâce que nous avons dans notre pays et nous ne sanctifions que les morts. Mais je crois qu'on doit s'aimer vivant et célébrer les grâces que Dieu nous a données en RDC vivant. Je crois que la plus grande richesse de la RDC n'est pas dans la faune, dans la flore de la RDC, n'est pas dans le sol et le sous-sol, mais ce sont les hommes que Dieu a donnés, surtout les hommes de Dieu. Le Congo est un pays béni. Regardez le nombre de délégations qui viennent pour reconnaître quelqu'un qui était ici. Je crois que c'est l'être de leçon pour nous tous Congolais de savoir apprécier ce que Dieu nous donne, tant sur le plan spirituel, culturel, que même dans le temps de l'humanité. Dieu a béni ce pays et c'est avec beaucoup de sentiment de tristesse, mais aussi de responsabilité parce qu'ils ont fini leur course et comment je finirai la mienne et comment allez-vous finir la vôtre et comment allez-vous finir la vôtre. Moi je crois qu'ils ont fait leur part, maintenant c'est à nous de prendre la relève et de continuer. Merci pasteur. Merci Dieu. Merci. C'est que quelque part mumuna mutasai nini akangi esengeli na yo obunda pona ete oyeba ko récupérer ezaki droit na yo ebele ba yebite toza ba Kristo ba ike mais toza na londanda na miso moya komona makambo na ezate ndi message o bango nzambe apesa bango ndi makambo mama na papa na olangi ba vivant na foyer na bango ba mituni mama olanga tuni na nzambe boni naza ko vivre makambo boye na bomo inanga naza mo Kristo mais boni nga nazo vivre bo mais Bible liloba na ezoloba nanga kika zabo esenge na zala bo mais naza ko vivre ngote poti pendant 8 ans mama abondela ndazwa yano nzambe apesa yeya ndapesa ye message o ezali message moko révolutionnaire ko fungula biso miso donc nakoko loba ete eloko atiki eza message moko makasi oyo ke non dans l'unité batiki biso batiki nyonso balakisi biso ndenge nini na kosalela nzambe balakisi biso ndenge nini na kovivre na kati na société comment kozala intègre omoni délivrance oyo yango baenseignaka awa bo délivrance omoni soko ozwi délivrance na bomoi na yo délivrance ade bokangola na nzoto na yo na elimo na yo mpe na molimo na yo nde yango mpe yo komema epai yo ozosala nde yo komema na foyer na libala nde yo komema na société nde yo komema epai oyo nyonso yo oza koteka epai nyonso yo oza kosala commerce amen donc eloko makasi eloko motuya yango wana donc Jesus